Ba mama ba femme seule mingi to salaka attention na ba papa oyo tozwaka pona kokoti sandaku tala situation oyo eleki bongo na Manchester epai wapi ba tombe to ba find the guilt le ba en anglais ba condamné Congolais mwana mobali oyo na kombo ya José Bantina Lubangusu ba find the guilt to ba condamné pona nini pona viol a violé mwana ya mwasi na ye ya 16 ans tolobi 16 ans kasi ye abandaki kosala makambo wana tangu mwana azalaki na 12 ans abandaki kosala ye ba touché na 12 ans oye na ndako ya mwasi ya ndimi yo obandi kozwa mama na mwana kudi ya susu kudi ya maki mama ekokite alandi lisusu mwana na ya 12 ans abandi kosala ba touché malembe tangu mwana wana akokisaki 16 ans de ye a violaki ye to asalaki pénétration pasi na motema mwana ozalaka na ye abengaka yo papa me yo kende na ye obebisa ye ndengo wana esalami bongo na Manchester précisément mwana oyo azalaki violé na hôtel ya Manchester na kombo ya Sacha Hotel ezalaki bongo na 2022 sika boye ba find ye guilty mwana mboka congolais na kombo ya José Bantina Lubangusu tala comment est-ce que ba congolais bazoko fingisa biso na mboka ya paya a violaki ye ndenge nini est-ce que toloba nini mwana nde mutabanda ko sala papa ba cour to papa nde abandaki mwana na ebité na 12 ans mwana ko sala papa ba cour ndenge nini na ebité to ebike bana pe ya mikolo ba petit android bazoya mabe ya kosaka te ndeko oyo ya biso José Bantima Lubangusu azali kaka victime to ba conseiller to qu'est-ce qui s'est passé to ebike ba kamingi ya ba vrai to ya ko violer ezalaka lukuta kasi oyo ya José ezali ya solo to ya lukuta et pesi pasi ya kosaka te. Le papa qui nous sommes, nous devons se tenir out of ya bana na biso parce que baza bana. Est-ce que ozala tana souci ta komona ke o azali mwana o nazo sala isa tana na eso correspondre tate. Donc je n'arrive pas à comprendre que batu bazo zo penda idée ya kosala bongo na bana mwana à cause de même ko connaît passé 52 ans, surtout 53 ans za nango, ce total bien mwana na pas cause la koko na 16 ans. Aza mwana mouche. Alors, nayango conseil kana kopesa ba mama na biso bongo ebike bana na ndako balataka bilamba malamu bazala trop sexité eza malamu te parce que mobali oyo zane na ndako aza papa direct ya mwana wana te akoko se exposer na makambo nyonso akoko sala oyo nyonso alingi parce que azo sentir que aza mwana na été. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro.
Mbote na bino bande ko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kuta na kapo na ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala o ba ebingai merci kasi soki ebingai te yeba ki abenga kangai fiston pelende tata ya Sedek. Nous continuons avec la série de dédicaces pour la joyeux anniversaire, tout pour la joyeux Noël, toujours continuer à ngon de concert anniversaire na yo ko banga te benga biso to ko la kisao na télévision pour la ko souhaiter yo joyeux anniversaire. Yambo to ko na sujet parce que le to ko beta kala li solo oyo ba kanginde ko José Gulti po ye a viola ki mwana ya moins de 13 ans et puis si pas si moi c'est pas n'importe quel mwana to ba kaka mwana na parce que mwana ya moi si na ye ya banda ki mwana na âge il y a 12 ans, avec violé, pénétration à l'âge il y a 16 ans. Ça fait au moins 4 ans que ye a touché à moi na makamwana yebana kinengenini yango to kobeta lisolo kasi yambo to kota kuna tika to pesa matondo pe longoni na sponsor officiel ya chaîne oyo Michael Josh oyo mbali bosoka komo ya Michael Josh ali kombo ya mutu oui bien sûr mais ali griffe ya mwana mboka kaka lokola bomona ka ba griffe mususu bomona ka ba Gucci ba Zara ba Versace ba Puma ba et consort Michael Josh MG griffe ya mwana mboka basé aux États-Unis na New York kota bongo na site ya Michael Josh okomona ba article ya marque bilamba ya malili ba jaquette ya malili ba bouti ya malili ba robe ya soirée ba veste élégant pona ba chemise ya bibali ya basi nyoso tout ekosala ke mutabi ma élégant ezali bongo na site ya Michael Josh abandi pe kosala ba bilamba ya ba sécurité ba tenue ya ba sécurité yo zali na compagnie ya échafaudage yo zali na compagnie électricité yo zali na compagnie moko songolo yo pompaka ba kisa ngungi opompaka ba osalaka ba firefighter bomaka moto yo osalaka biloko ba mpese ba biloko tout bolata kawana ba combinaison en fait combinaison ezali ko sala ba bongo na Michael Josh côté na site okomona nyos tout wana ezali na kati ya site ya Michael Josh pa ke desu musika asali promotion na décembre oyo boyebi ke na Michael Josh bateka pe ba super wax hollandais original kasi ezalaka 95 € pour ne pas dire 95 €. Sika beba kitisi yango na 90 € ya pamba ya benga na lombango pona o commander yango soki le 31 décembre. Tant que okoma le 1er janvier ezongi na prix nango na 95. Benga eri yango yo bino benga ka mingi so promotion sili ko benga na Michael Josh topé côté na site ozwa Osomba ba super wax hollandais na moins cher. Otoloba kité tolobi voilà. Yaya bakambango ya ba poison batwali ko kufa masolo ekoti ebele o bateli batu ba poison na Kinshasa batu ba kufu na poison na Goma par-ci par-là na Belgique ya koloba anti poison ezali yaya. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Benga biso to en contact na bandeko ya anti-poison pona ozalando to kolongondi to boy ezala siba niki yango e bana ya pesa mbilinga po papa fiston na ko anti-poison te nga batelinga air yango ya benga osola bandeko anti-poison pona yo ozala déjà épargné. Voilà. Yaya epesi biso pasi ya kosakana te balobaka il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui c'est vrai. Tout est aussi la de dernièrement entretien oyo confrère na biso ami frère Jacques Mwekasa ancien champion boxeur oyo salaki na frère Richard na frère Moro quelqu'un kuna frère alobaki il ne peut jamais épouser une femme divorcée. Vaut mieux épouser une femme une veuve. Moi si oyo akufela mobali ki abala moi si oyo asa divorcé ezali opinion na ye pour na dire ça ba raison na ye kasi ata moi si a divorcé ata moi si asa veuve essayer na moi si à se remarier pour vivre parce qu'il n'est pas bon que l'homme ou la femme soit seul. Moi l'homme mon père et c'est là en fait si on a compagnon terre on a partenaire c'est là moi difficile. Surtout moi si ba ko pesa au respecter yango senga omoni moi si ata sana bana alingaka sana mobali lisolo otokobeti lo ya mukuse pesi pasi ya kosakana te e salami bongo na Londres bande ko ya Londres bazana makambu kuna bande ko ya Londres makama sole koti mikolo ya Londres ya kosakana te ezo pesa pasi ya tokendaki na mboka mupaya pona koluka to bima to luka to lukaka to zonga na mboka te polo to lukaka to zwa pete ba ope simba
bazonga operan esimbite tozo lukara ti ekosimba est-ce que bakanga biso na makambi bakanga yo na makambi ya viol pesi passe ya kosakana te likambu oyo ebanda depuis 2000 en fait ça là 2000 procès nango ebandaki na 2000 na ba 2021 ba 2000 quelque chose ebanda mwa kala mais sikoyo baye ko find guilty kaka mikolo oyo pa ndeko na biso tango biso to fête ba fête à Noël tango to préparer Noël ndeko na biso congolais oyo azaka na Angleterre ye ba find ye guilty to ba condamné pour à violer na pesa ye kombo ya to pesa ka kombo to zo pesa kombo pour na sentiment to pesa kombo ngai na lobi yango te ba komi yango tina ba journal ba la kisi yango même tina télévision britannique ye kombo na ye José Bantina Lubangusu ba ndeko ba yebi José Bantina Lubangusu bo partager botala tout c'est que lukaye to luki ba faire photo na Facebook to monika quelques photos bo mona wana bien José to sala beaucoup lo mingi pona été mais to ko tellement kaka na makambo o sala mi wana ndenge ba bete biso di solo ba pexi so ye on ne sait pas abane ko vanda wapi to wapi mais bref o to ebike mwasi azwaki ye akomaki kovanda na ndako ya mwasi na ebite oui kolinga mwasi na problème te okota posa na ndako na yo mwasi pa na ndako na soki bokutani bolingani boko se décider ça va tu ya kofana na ndako ya mwasi to tu ya kofana na ndako ya mobali basi balingaka no ya kofana na ndako na biso mwasi oyo obozomona ezo deflate ni mwasi na ye wana azalaki na mwana na ye ya mwasi petite fille na ye azalaki na 12 ans à l'époque tango bakutanaki alors ndeko José tango yaki na ndako ya fille oyo asepeli na mama akutaki na mama na ndako nde balobaka asepeli na mama akuti amour fou évoluer bakomi kovanda ndako moko. Là, on n'a pas déterminé ce qui va balanaki, toi balanaki mais oh yebi ki banay ko fana ndako moko. Alors, ndeko José azo fana na mwasi na yewana ndako moko, ba fanda ka ndako moko, il y a eu un temps. To benga yango nini, miso ba ka sala démo, miso ba ka démo, te miso da nini, tentation parce que Bible écoute lobi, ya résister au diable mais baloba nini, fouiller l'impudicité. Na ebite jour wana qu'est-ce qui se passe. Ya bloko le bandaka na mala moko hein. Okomona esprit côté lio peut-être moi na 12 ans. À l'époque, petite fille qui na 12 ans. Na ebite alata ki ndenge nini, qu'est-ce qui s'est passé? Ndenge ba sibiso awa ndeko José Bantila abandaki na ebita procéder ki ndenge parce que moi na 12 ans azali moi na mokiboto ebike ba na biso bota l'étranger awa ozomona moi na 12 ans mais akolo ozomona lokola mukolo abandaki ko sala ba toucher wana mwana nde a témoigner yeboko na côte ba toucher ko badai ko sala ndeni on ne sait pas abandaki ko maleme abandaki ndenge ni ngai pesi ngai mutu ko so ba mama na ebite to pegisaka bana moko to repesa faute pa ba papa mais talaka bana ba likolata bana soki balaki papa na bango moko oya boti bango c'est autre chose parce que pour papa ça ba mwana et pas mwana na ye c'est pas facile à kosaka mais mwana ya mwasi na ye azali ko la mwana été intuition et ko sala mabe ya kosakana te peut-être mwana wana ba deko ata mabe ba loka mikuse ba seigneur on ne sait pas papa et pesi soki nini. Bref, papa bandi ko sala bwana ba toucher asala kaye ba toucher ndenge ni ba ebite ba lobité mais asala kaye kaka ba toucher ya ti e ko koma na âge ya 16 ans wana âge ya 16 ans de ba découvrir que papa oyo abimaki na mwana wana ya 16 ans et pesi mbilinga soki abandi ko sala ba toucher âge ya 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans tout le monde a ba 13 ans botaka est-ce que assis alongola ikimoseka ya mwana wana te na âge ya 12 ans ça on ne sait pas parce que baba vérifier ngo susu ezate kaka na âge ya 16 ans de ye ba ko découvrir que ye abade ko mwana wana ba découvrir ngo ndenge ni ya makambo pesa kapasi ya kosaka te monsieur Lubangusu José ye à se permettre à kota na mwana ya 16 ans mineur na hôtel ya ba pesa na kombo ya hôtel ngo awa wa salama na Manchester bande ka Manchester mikolo masolo ya kosaka te babi na hôtel moko na Manchester comme hôtel ngo Sacha Hotel na Manchester bande ka Manchester bo hôtel wana ouais Sacha Hotel et pas ya kota ki na jeune fille wana do ebite ba autobot na poto au comment d'abord moi il y a 16 ans peut-être déjà assis à coller moi à 16 ans ok 17 ans déjà jeune fille mais tant ba moni papa parce que ndeko na biso Jean Bantina Lubangusu azali bongo papa ya 53 ans atayo moko bolikambute soki mwana ko 18 ans akolinga n'importe quel mutu oya lingi kasi
mwana oyo ozuye moko ozuye na 12 ans akomi lokola mwana na yo soka ko sarata 18 ans mais qui azali mwana pe ya yote mwana ya mwasi na yote on pouvait comprendre mais yo mwana ozuye na 12 ans obokola ye na ebite basala ka loko déjà na ndaku na absence ya mama et que jour wana mama azalaki na ndaku to babimaki on ne sait pas mama ebikaka papa wana alingaka mwana na ye mingi asa mwana na ye déjà asi adopté akoma mwana bakena kotambola babimi abika kotambola mwana pe ndira kotaki dia na ambiance wana pasa bale kolinga bakoma ko mana papa ko kende ko ba shopping biloko belé. Alors na ebite qu'est-ce qui s'est passé ce qui jour mama zaki na ndako eto ndenge nini ce qui nzamba le groupe musango en poisson ba lingi ba kota na hôtel ba koti na hôtel tant ba koti na hôtel kuna na ebite qu'est-ce qui s'est passé ya ce qui nzamba ka to nini ce qui gérant de kanga ba ce qui on n'a pas découvert na ebite qu'est-ce qui s'est passé to ba tunaki kombo ba beti ko ba bonke mwana za anda age to qu'est-ce qui s'est passé on ne sait pas bref balobi na hôtel walande bakanga kibango on n'a pas donné de précision nana yo kanga bango mama yebaki on nini on n'a pas donné de précision parce que biso a to beta kali solo kaka ne ba pesi biso et pesi passe mais ce qui est vrai procès bandaki banda 2022 batalaka donc moi a touché de tentative de viol déjà moi na mineur ya 12 ans ozo simba ozo touché donc comme le la kudi en susu kudi ya maki ti au comité olongola moseka donc mama zaki susu malamu te et comme ki donc mwana et pesi passe ya kosakrate bino bandeko oyo bozwaka ba papa zoba papa ya ozona na nini mandefu papa soki mandefu ebele moi bras mais en tout cas oh c'est bon na ebité to condamné papa oyo toto condamné mwana oui mwana zalaki na âge ya 12 ans déjà bande ko sala ba toucher bon tanga komi ndengo wana ayoki yango peut-être kitoko asepel nango tanga komi na 5 ans no voilà mobali ya mamande azali mobali malamu oya ya ngai est-ce que papa kosa ki était tezaka na normal ndengo za ngana za papa na yo peut-être ngana botiote et ko sala nango lokote ngai fera longola moseka tout est possible pour mwana mobali ya 53 ans akosa mwana muke ya mwasi ya âge ya 12 ans tina 16 ans et pesi pas est-ce que ezalité ndenge ba jeune fille amikoyo ba android bazokola tabilamba ya malamu te okomona mwana bazokola tabilamba presque à moitié nu ezopesa pasi ya kosakarate ba mama to contrôlaka elateli ya bana ata na ndaku elateli soki bona bino moko famille c'est bon soki papa na bango azali wana original c'est bon bandeko original c'est bon mais kasi ya boye soki bapaya et surtout bandako ya libande zalaka bozana ba locataire na chambre botia tonton moko afutelaka botia sœur moko afutelaka sœur wana ko bebisa pe bana no ya miki tonton wana ko bebisa pe bana na yo ya basi zo pesa mbilinga osakrate pesi ngai motuko soit na ya bapa na bino frère Johnny ye a expliqué likam o ya moni ngone parce que mingi balobaka o ezali envoûtement ezali peut être envoûtement a soki envoûtement dema côté lié yango asali ndengo wana pa mwana dema ko côté la yo na depuis âge ya 12 ans oyo oyaki na ndako na bango ofanda na mama na bango comme ça maman mwasi do mama za mwasi na yo ti 12 13 14 15 16 si pénétration et puis na ebite zaki nzambe ka salaki po kanga bakotende o memi mwana ya 16 ans na hôtel yo papa ya 53 ans et pesi mbilinga ezali nini envoûtement to zali mwana elateli ya mabe est-ce que maman pendant 4 ans maman pe azalaki aveuglé abane ko remarquer eloko mema bete et pesi mbilinga na ebite to ko yamba pona bino frère Johnny ye apesa vie na ye amoni ndenge nini ndeko Johnny mbote na yo bonjour ndeko frère Christian Pelende. Voilà, l'histoire de Robert Awa et Pessi Mutuko soit mobile ya maman, on a 53 ans, ayaki na ndako ma fana maman abandi ko bima d'abord abandi na touché na fille, petite fille ya maman na âge ya 12 ans ça la touché tina âge ya 16 ans de ba ko kanga bango na hôtel Sacha na Manchester solo o ça na Royaume-Uni. Omoni yango ndenge ni de kabo, c'est-à-dire envoûtement te par exemple makambo oyo. Yeah, bon, toutefois, ils ont tous les deux volets, hein. Mais un volet à l'Ibosso, ils allaient nano, ils allaient voler Oyo, Moutuyi Moko Amitikaka, Asala Lokwana. Parce que d'abord, comme on appelle là qu'il y a Yabano Nabiso, Ningazo Lata Namikolo, ils ont bien été.
Alors mobali nyonso ezala komi na 70 60 65 ans devant nzoto ya mwasi azalaka toujours excité. Donc elingi lobali te moto atasa ko mokolo na liboso nzoto ya mwana mwasi ezala za mokie, il faut que protéger nzoto ya mwana mwasi, il faut que protéger bana na biso balata bien bazala vraiment exemplaire na bandako babiloko wana esalaka ke bato bazala ya kokwea par rapport ya misu komonaka et puis ntango azosimba mwana na tour na ye mpe aza koréagir faiblement, donc bazokende nango ndenge wana ntina ndenge baye kokóma na étape wana. Mais eza eloko moko te ke ye azwaki ye na makasi, parce que soki azwaki ye na makasi anga meme na hotel te, c'est-à-dire so bakende na hotel ezalaki na corps ya mwana wana. Et alors deuxièmement, le papa qui nous sommes, nous devons se tenir out of ya bana na biso parce que baza bana. Est-ce que ozala ta na souci ta komona ke o azali mwana on azosala eza ta na eso correspondre date. Donc je n'arrive pas à comprendre que batu bazozwa penda idée ya kosala bongo na bana mwana akoza pe même ko connaît parce que 52 ans surtout 53 ans za nango ce total bien mwana na pas koza la koko na 16 ans aza mwana muke. Alors na yango conseil kana kopesa ba mama na biso bongo ebike bana na ndako balataka bilamba malamu bazala trop s'exciter eza malamu te parce que mobali oyo zane na ndako aza papa direct ya mwana wana te akoko s'exposer na makambo nyonso akoko sala oyo nyonso alingi parce que azo sentir que aza mwana na été. Tu vois un peu. La fois passée nakutana kia mundele moko na côte tango nakenda na côte tofani ne ba moko monika na ki liboso yita yi liboso tofani totali comme ti ba 8 to comme tuna na 8 ndenge ba bato azu ya est-ce que côté za lelo te oh ngala ina zonga nda tuninga bi pour situation les années mais abandi ko expliquer ngala côte problème bobo ngakini epé to bandi ko solo abetelinga le même lisolo kaka ozolo bana qui azalaki na boyfriend na ye kafanda kesika moko mwana na ye à 18 ans entam mobala komi ko simba ye bakomo bimana mwana nde yango aye aboyi mobali aye ko fungola case. Donc ça ba chose moko za ko répéter partout dans le monde et puis na ba différents familles. Mais exactly ezali kaka mingi ba parents oyo baza kozwa so ya bana na bango pendate na makama éducation quoi éducation ya bana te na mambakolata. Mwana ta yo kakate metanga ozogangela abandale musuko za mama lingaka eloko te papa lingaka ote na mekana no ta mo muko changer bo. Tu vois parce qu'il y a des enfants bazala un peu moi mketeti mais toutefois tant yo za ko lobele de plus en plus akobanda kobanga. Mais ce qui se kotiki mwana na balolenge wana et puis papa moko oza sir na yete aye kaka na yo parce que yo za ndako parce que yo oza mwa moyen ko fa dépendre yo. C'est ça le problème. Donc, pour Nangai, premier volet, mais deuxième volet, ils volet spirituel. Il y a des choses où ils ont un envoûtement pour la yomoko mikangista. Donc, yomoko para au mikangista. Mon ninga mikangista wana, si vous comme kulem suko regretter na kati ya prison et le koni metinga na sala boye et le koni metinga. Donc, peut-être na nzela envoûtement, peut babilo kwa neko salema. Bako pousser yo sala mabimo ko popo kangama carrière na aussi là. Donc c'est comme ça. Et puis bango kuna na poto na ba katemba ba prison na bango zala akangami moi 5 ans pour ba binisi mais na South Africa so ba kangyo na makamba vol ya viol bongo ozala ba 25 ans de prison. Donc 25 ans ceux qui ozana ba chance 15 ans peut-être wa ko ça. Donc c'est ça au moins. Est-ce donc, que on a la contribution aux assurés que cause à la paix conséquence il y a divorce à parents va divorcer à juo est-ce que c'est ça baba visto wana ndekute ezakudunga la lobite mais yo penda on yati c'était na place yango c'est la conséquence il y a ba divorce quand vous êtes divorcé c'est-à-dire vous exposez les enfants. Maintenant, bana bakozala na déséquilibre, il y a éducation. Les enfants grandissent dans la maison avec l'équilibre des parents, c'est-à-dire maman le bible, papa y a complété, papa le bible, maman y a complété. Donc vous vous encadrez les enfants. Mais ceux qui moko la bango azate, c'est-à-dire commis autobengi boité, l'éducation commis boité. C'est-à-dire bana bakomi koyoka par moko et puis par wana ceux qui sont faibles, c'est fini. Donc bana bakomi kokene wana. Mais tu vois un peu. Est-ce que donc il y a cause moko réelle au yo le bien on y a type d'anxiété. Mais une cause réelle. La oui, séparation
de la divorce, c'est ce qui fait et ça la kaya affecté bana. Alors bana bakozala na éducation ya malunga te komi boité donc ba komi kopika ba ni na bango na ba éducation ya libanda be bloc mo kandinga donc c'est comme ça. C'est pourquoi mon mboka oyo viol les alliés aussi nombreux parce que bazana ba single parents yo bima kama mboka o bazokola bana na bango bazokola ba single parents et bana wana bazali vraiment mal éduqués depuis bomwana na bango bazokola lolenge moko ko ande banyama bakola kapona bango nyoso yaka liboso na bango eza normal eza loza 80 ans 90 ans au commence et ta yekutute yeposa na yeka kakiazwa. C'est ça. Mais aux hommes on a peut-être que oui c'est vrai bah papa la mission de José Azagulte bah condamné pour un viol mais bah na mikolo bah jeune fille tous hommes on a bah jeune fille bah petite fille avant 12 13 14 car bah ajangwana bango bah zo provoquer bah papa mikolo sikoyo na kawana au kolobanine bapana ngai kana na koloba mingi ke bana il faut ba para ba ibanzambe soki bana ba para ba ibinzambe bakolakisa bana nzela ya nzambe leti mwana na nga mwasi yo nazani awa denema awa na muna mama bango sombelaka bango bameshi mingi na bisinga bitala meshi za mabe na talakisi l'internet na bitala tala ni meshi zalaka meshi zala ba problème boy nzamba alingi yango te so lakisi témoignage ya papa moko ye akendaki ya nzamba alakisi ye makambo ba meshi ndenge bato sokota lifelo obike mwana na nga alongoli na nusuki ya meshi zaki na mutu na ye aki akangisi na suki ya maboko alingi suma mana cha suki ya meshi te tu vois un peu donc kolakisa mwana nzela nzambe eza lifelo alors mwana azalaki vraiment excité atali amino il faut longoli ba meshi no solo mutu na ye abini baningani bakangi suki ya maboko ngabi il faut za bongo tu vois un peu donc kolakisa mwana un danger oyo ko geteye avant que comme trop tard. C'est ça. Moi, je pense que pour éduquer moi, pour éduquer bana, il faut quand même quoi associer Nzambe, qu'on l'accède moi la parole à Seigneur. Et ça quand on a force na autre ko changer mon tout. Là vraiment tobeta moi c'était wana. Moi na badika kaeka elongo na nkulu. Kobenga nkulu ayakati na yo piso mayele ya ko éduquer mwana. Soki yo ozali na brutalité, moi na koyoka na brutalité te. Ata fimbu moi na yoka na fimbu te. Ata ba punition ba yoka nango te mwana yoka kana conseil et en même temps na otobengi la puissance ya Saint-Esprit ndeko ko changer mwana donc c'est un peu ça bino ba parabo bango ke beaucoup qui jamais ko changer bana na bino te ba komi déjà ko la bilamba ya ba sexy wana bazotambola libanda et ceux qui boko bo accompagner éducation na Yesu te eza pratiquement impossible. Donc, ba mama oyo bazaka ba femme seule ba mama oyo bazaka ba femme seule yo conseiller bango ba mama ya ba femme seule wana bango bazape quand même batu peut-être bazaki divorcer na volonté na bango te yo conseiller bango nini batika ko la femme seule to basala ni parce que ezaki pe la volonté na bango te ko zaki femme seule wana sikoyo eza ndenge nini bon yango nazoloba na lobite que parce que bango ba sali divorce bango ne bazana tort te. On a besoin de conséquences, il y a divorce sur les enfants, hein, donc il n'y a pas affecté bana. Ceux qui attendent mobali, ceux qui ont séparé na moi c'est bana, ils ont un défaut parce que tant que tu as bana, éducation cause à la défaut, il y a côté moko, donc tu comme na impair. Pourtant on biso to bimaka bana batika la kananda ku mutatika la na bana nda kuiza mama. Yo tango yaka na pourquoi des fois maman copie son rapport. Tala bana basala kibu yo na tuna oko kangila bana po bana babi ke soki papa zala ndaku donc tozana système moko to benga surveillance mais soki papa zala ndaku te bakoko sala pe mubulu na ndenge na bango tango mama ko yo ko ya na pokwa bana maman ko pe son rapport donc yo siko à ton tour o éduquer bana na mais soki yo zade ou bien maman zade o tikali yo moko mubulu bana ba zala ndaku yo ko e bango ozana contrôle na ngote ezaka ka nini moko pe mama suka zuba na kina bango soki bana baza moi petit ba monela ja mama ata sa lobi ndenge nini ekoleka ngo ndenge po bakoluka ete parce que aza mama papa azate moto ko dresser ko zala donc ezaka ka de auto bengi vice versa elingelo bateke soki batumi bale ba divorcer mutu oyo le papa le ko za papa za kana éducation makasi bana bakozala toujours na équilibre non équilibre kozanga parce que mama bango azate. Voilà. Donc équilibre ezalaka il faut maman na papa bazala ensemble
C'est ça l'équilibre. Mais bah oyo bazui chance wana te ya kozala na muna mobali oyo azana na bana baboti na bana aza na akomi single pour le moment ba misupe ezalaka baka mususu yaka ba accident mobala kufi soit likambo moko boya mabisa ni maki azui décision bakabwani bon ça peut arriver. Mais eloko na osenga kake kobondela ndezala mingi pour nkolo apeso mayele ya koéduquer ya ko gérer bana wana sans laquelle bato ko se retrouver na ba problème oyo tozomona lelo y compris na makambo ko bakisela biso ba technologie ya ba phone ya ba TV ya ba théâtre tala na tsana South Africa ba théâtre na bango nyonso na ngakuteta bana batala ngote po ezalaka toujours na ba caresse na ba embrassement na ba mbetu babilo komoka ndingwana. Comment est-ce que ko éduquer bana avec les choses où ils se présenter le bosso na bango comme ba danger. Donc c'est un peu ça. Il faut d'abord demander Saint-Esprit à gérer bino tant aux autres bana ba comprendre que non parents nga lingi le côté azwa kimia motema nae anika ko changer mais kozala avec Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. C'est ça. Merci beaucoup Fa Johnny hein. Merci papa. Voilà bandeko, voilà zalaki intervention ya Fa Johnny te sarabino chaque fois biso soki toyebi dikambute tout une complémentarité to bengaka toujours mutu aya kosala biso complément pour na bino bozwa mate ya topé éveil à conscience ya malamu. Voilà, c'était un peu ça donc ndeko nabiso José Bantina Lubangusu aza condamné pour un viol de balobi yango awa en anglais. Voilà, en anglais comme nini José Bantina Lubangusu was found guilty of rape, sexual assault and sexual touching of a child under 13. Donc balobi boye ndeko nabiso José Bantina Lubangusu azaki condamné pour na ko violer pour na menace donc menace ya viol et puis ko simba ya mwana ya tentative de viol ya mwana ya 13 ans. Voilà, ba continuer balobi nini London's Live José Bantina Lubangusu, 53 years old, was found guilty of rape, sexual assault, and assault touching of a child under 13 years. Voilà. Wool Green Crown Court et oh voilà, moi c'est pas combien de mois voilà. Voilà babi Lubangusu subject the girl who was know him 2 years some years back. The sexual abuse was okay. Voilà, je vais vous parler dans le texte Moussoussou. Voilà, qu'est-ce qu'on dit encore là-bas? The incident was happening, pour ne pas dire rape, was happening to her in Manchester hotel room in Sasha Hotel in January 2022. Voilà. The girl was 12 years when the sexual abuse started and 16 when she was raped. Through his time, Bantima Lubangusu grooming the girl, including by something leaving money in her shoes and then claiming what? Voilà. Au moins on va bien. Donc Frère José abandaki na kopesa mwana ba mbongo kaka ndezalaka tambongo na ba sapatu asomblaki ba sapatu kaka ndenge zalaka wana donc excité mwana pe akwe lokola ba fia koto ba fia mikolo Android alingi kaka oyo ya malamu neso ezalaka ye yango wana akwe. Voilà, bref tout ça l'attention ba maman to veya kaliko sur bana ba papa tout ça la rappel angele soki mama azali yemo kazana mwana ya mwasi et que ndimiye zo mwana wana lokola mwana na po mabe boy ekomate pesi pasi ya kosakala te l'histoire ya José ndeko na biso José oyo esana ibongo na Manchester pasi ya kosakala te tosuki awa. Merci na bino bolandi biso bo partager lisolo oyo bo partager yango bo partager pona été ya ba ndeko mususu. Portez-vous bien, santé de fer à tous, chap et tchara. Kasi ya moto développe pas titre aux allez couler liboso tika tolobana oboy yaya sponsor na biso ya sika Michael Josh omoni ba montre oyo montre ya Michael Josh marque déposé à mwana mboka ezali ko sala mabongo na États-Unis d'Amérique bandeko donc mikolo yo biso na radio lokole kaka boy yaya to ko changer ba montre le la film tala ba montre yango ba montre oyo ewuti États-Unis d'Amérique
et pas sponsor na biso yaya toko changer ma montre le ko na film na radio le collé na to kata moko na sachet sikoyo na lata ya mboto loba to kata ya ngona ba sachet yaya o sponsor na biso ya mikolo oyo to lingi bana ya mboka yaya yo biba kala na mboka oya na mboka ba paya ozo idéologie te yo kaka bilamba oui c'est vrai qu'on a déjà ma bête mais idéologie no créa pour la mboka tala mo la mboka Mike George Mike déposé na ye bon moni yango montre là ça qui yango wana radio le collé ye a commis deuxième sponsor officiel après maman Charlotte Caputo Mike George ezali marque déposé à moi na mboka o ezala kaboro na États-Unis ezaka ka ba montre te bandeko de bo mona wana Mike George ezali ba t-shirt ba chemise ba polo na ba soulier ba sapato kaka de bo ba griffe songolo pakala siko oyo Mike George pour aller encore plus loin pour na ko faciliter bana mboka bana ya Afrika Mike George azana partenariat to pas actionnaire moko ba actionnaire na compagnie oyo bengaka Visco baby Visco ezali compagnie oyo basalaka ba wax hollandais na Hollande yaya tala ndenge mwana mboka ali kotombola bendele na biso na mboka ya bapaya Mike George donc bino bateka ba wax hollandais o super kingal baso bango na cher commandé yango à partir ya Mike George numéro yango to lieu bana numéro yango wana bo benga Mike George direct benga Mike George direct soki bo mono lekate benga biso na radio lokolo télévision déco yo to ko tia en contact na Mike George bande wana boutique na France na Belgique na Espagne na Kinshasa na Afrique du Sud yaya on a besoin de faire une boutique à Mike George pour que on va les bénéfices d'Afrique du Sud ah ouais ton ami qui nous sous au comment na courant magasin car ya combo alors yo ce que l'union de la mutali bosso ya ko fungula magasin na combo ya Mike George ya mwana mboka benga Mike George aliwa to benga sur radio locale ya au koso ba montre au koso ba super wax hollandais au koso ba soulier à Mike George ba chemise ya bien tola takabana mboka Mike George ya kutu na biso doyen Mishokoto combien kutu Mishokoto c'est que bien Mike George donc à partir ya lelo congolais nyonso tout africain nyonso tout mwana mboka yo zali fan ya radio lokolo ya benga Mike George tout ça la kai fort ata fan moko ya radio lokolo zana eloko boya Mike George parce que Mike George a son supporté télévision Bino a son supporté programme Oyo radio locale tala to changer ngona na fenêtre na film comment ma montre yé ba polo et yé ba t-shirt ba soulier ya Mike George donc longonia ezonga et pas moi na mboka Mike George kulu doyen Mishokoto, combien c'est que bien. Donc pour beaucoup plus de détails, quand moi je changer ma montre dans l'émission, le Mai, Mike George, Marga Moko, on a un problème nous les Congolais. Tolingara ko la griffe ya bapaya. Ta sika griffe ya mwana mboka, to tombola bendele ya mwana mboka. Ba konzi, bote na biso na Congo partout. On a ta montre kombo nini. Là ta montre Mike George. Vous voyez ngai? Ya mwana mboka est-ce que différence ya bango biso bango différence yena bokomi Mike George benga na lombango ozo na boutique oteka ka nyoso oba oteka marque oyo benga ozo na salon de coiffure koto ozo na suki koto ote moi étagère moko te kabloka Mike George te to supporter mwana mboka voilà o toloba kite tolobi